on a 51 hein. Oh, corps, il y a Nicole et Bagata, il y a aussi pour ça, il y a Naïe, les qui naïe. Nicole, hein. Voilà. Obi? Te leki ya comédien. Akufina po yo bembe. Eh! Ak. Dinesh. Hey! Champion Rangaye, l'équipe Rangaye, oh mon Dieu, Seigneur, Jésus, mon Dieu, mon roi, Zambé, Jésus, on permet qui pourquoi, Jésus, t'as qui maman l'angate. Malangata monyosa kena mabondeli mbula akene makolo muko musuna zaka kimbo atike mama laki makolo Yesu okanisa kite nalala kibaveye Nzambe mulebeta kizambe nalala nazopola mena yaki kokumisa o Nzambe Nzambe okanisa kata bolamu makote o klavera salela kiyo oh Seigneur, Jésus merci, Nzambe merci, Kolo merci pour volonté de kokisami, Nzambe na komi tuna nino, question d'ingani quand on retourne pas na yo, yo ne mokeli, Kolo merci, olinga na lela kaya baninga lelo na leli oya ngai moko mwana mama na ngai mama na ngai nyoko mapona biso mama na ngai nyoko mapona biso nde tokunda mama Nzambe yo ningi mama kuna mwana ye Yesu Nzambe merci ngala pension ka merci Seigneur ngala pension merci Seigneur ngala pension merci Nzambe Yesu vraiment masanzoli ezonga na mboka na ojovagire kembo masanzoli ezonga na mboka na mon Dieu mon roi Yesu merci Jova merci nalobani ne pas na yo na sengika merci Yesu merci pour yo permettre Kolo oza Nzambe Kolo Yesu ngala sengyo merci Seigneur Kolo makila claver évangile o apesi biso pasi Nzambe kiti sa justice na liwa ya claver Nzambe na sengi makila claver évangile merci Seigneur merci Kolo merci incomparable merci Avec une zoya janvier, une zoya février.
makila claver et ganga. Yesu, makila claver et ganga. Yesu, Jova Jireh. Elonga la ngaye. Protéger libota oyoe. Si ma famille oyoe. Kolo toroki mela wapie. Yesu tokibika na sena makolo na yo. Yesu yondo zite. Yondo zite. Yesu azui. Nasengi Yesu merci. Yesu azui mutu na ye. Asimbisaki biso nde claver. Asimbisaki mama claver. Yesu azui. Nzambe merci. Kolo merci. Ozui mutu na yo. Pesa biso ka kimia. Yesu pesa biso kimia. Kimia bato mokili ba pesa biso to kokate. Mais kimia ko ute pai na Nzambe nde to koka. Jésus Christ pesa biso kimia. Yesu pesa biso kimia. Yesu pesa biso kimia. Yesu pesa biso kimia. Kolo zimu tunayo. Yesu zimu tunayo. Jova Jireh zimu tunayo. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu mon roi. Merci incomparable. Merci Go in there. Tu vas na cinquantenaire. Oui, awa ndia Nicole Bakata. Kasi kwa hiyo tika leki na yena malile. Oh, yangu. Tu ina cinquantenaire. Ata fema na mibali bazolela. Yo sa passe makasi. Makabola ya mama.
Quoi monter là? Quoi monter là? Mais Christian a la machine là. Christian. Un gros qui est à monter là. Cinquantenaire. Ah ouais.
Mais nous avons la seconde vangé. Makila claver et ganga. Yesu, makila claver et ganga. Jésus, il a protégé les mots d'Aoul. Yesu, mais ça qui vient au bout de mon qui l'a recompensé. Jova, Papa, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, protège-nous, Yesu. Yesu, au Canisali Josette. Au Canisali Josette, maman a mis sa colimboule bêta, Joseph l'église. Attends la cage d'état au sabalfait. Transfert à la passe, maman a mis sa kémakolo. Maman a son colibé. Transfert sa passe, taboya makolo pasité. Il continue avec un kaba, mino na mabomba zambi, boaba nanga, na bote na pona mino. Nous avons Canisali Josette pour Nanino. Canisali Josette, Seigneur. Nous avons la salle Magoba. Nous avons la Otuna, la Oligala Mituna, la Oligala comprendre. Mais nous comprenons que nous sommes ensemble. Yes, la Oligala comprendre, nous sommes travers. Mais nous comprenons que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Yo no ke Nicolo pe na sepe na sena mai. Na komo na yo. Kabolo ngonyo se fuka makamino ngonyo se tato la kayo. Oyo zanzabe, okotika la zabe. Kolo merci. Merci papa yo permettre. Merci. Mon pessimiste au passé. Ah. Yesu. Justice na yo kita. Yesu. Makila va ya claver évangile. Yesu. La seconde vengeance d'ailleurs. Non, non, on sent la vengeance de la vie, mais la seconde vengeance voilà, maman, la raille. Na to soin na la leki na nga. Na mesa to soin na la leki na nga. Na landa kana mibali. Ba koma ba camarade. To mibana ka ve ba to ba te. Oh. Wana na mwasi na yo, wana na mobali na yo. Nzoka nde baleki na nga, nzoka nde bala mama na nga, nzoka nde bala papa na nga. Claver opesi biso mpasi. Claver obaki oya na janvier, obaki oya boye te na obongisa na ya na janvier. Janvier février nazoya. Oya ozonga na aéroport. Ebongo aéroport yango toya ozonga na koli. Ah, champion na ngai. Champion na ngai. Champion na ngai. Oh, papa balemele. Kavera sadisa baba nazana kokabola te. Ayebaka te o mwana ndeko mwana nani. Kavera pesi biso nyonso bakombo aboti bana ya pesi ka bakombo badekode ya basi. Pesi biso ka bakombo. Apesi mutu na kombo na ye. Kavera mazai. Nayokasango belaki, nayokasango sufaki, nayokasango belaki. So nayokasango belaki, nakolela kweza pasi. Ujoka baki na malade kwenye pembe. Eh, Claver omona nini? Asalaki bino nini? Obo belaka ndeko. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Yesu. Nalela nanute, nalela nanute, nabota banalela te, nabota banalela te, nabota banalela te, sikarai, nalela te, nalela te, nalela te, nabota banalela te, nakoli pe naleri te, nakolela na kibukolo na yebi ndenge liwa ezalaka te, nakenda akaliwa badinga karo. Eh, karo tikanga na lela leki na ngai. Tikanga na lela leki na ngai. Na binanga na lela te. Na lela te. Na ebi pasa okufela kai baba.
So la kotala bato bakufeli na participer na leli ekwenda makolo na ngai liwango ya ndenge nini liwango ya ndenge nini liwango ya ndenge nini ajo kaka ya kufa kwa kufa ajuti oh mon Dieu naokoka expliquer likambo te naotuna nzambe nini orépondre ngani Oh mon Dieu, Yesu merci. Yesu, yoku toza nzamba na repassé. Na banyosa ba fièvre. Tona nde likambo ezalaki na nzela. Le 25 bato bazofete na vandi na fete naoki eloko moko ekoteli kaka motema nakomi mawa nakoki olala te mutu kobima le 25 nabengi nabi age naokomprendre te naokokolala te naomona pere ezokotelanga naoyeba te likambo ezokomelanga age ya ekole bonela naokokobonela te namoni bapele na bakile eleze na bandobanga bapele wana o yesu nazali na discernement te yesu nazali na discernement te mpona kompralaki te nabayeka nzambe protege libota na ngai yesu bomba libota na ngai mokolo teoka na ye boye te yesu baye na biso okufaka baage te biso nde fo tokunda mama na biso asima nzete yesu zwa lokumu papa zwa lokumu yesu zwa lokumu nanga ye nabongisi bilamba nanga mpo nalata pade azi chemise nanga na pantalon nanga nati nabi nazobima po edi tosalaka boye toza mwa mosozo likolata bilamba babimali mpona nini elekelanga tomesa koswana nde naswanisaka blaise nde naswanisaka yo nde naswanisaka juvenal kafe osalika Jésus, nasengi vengeance na yo likolo liwa claver nasengi vengeance na yo nzambe nasengi vengeance na yo nzambe likolo claver yesu nasengi yo merci papa nga nasengi yo merci yo to permettre liwa claver me nzambe nasengi yo vange makila claver ekanga yesu makila claver ekanga Jésus, yo de protéger libota oyo. Yesu, pesa kimia omuta mokila ko pesa te. Jova, papa, oh mon Dieu, protège-nous, Yesu, okaniseli José te. Okaniseli José te. Maman a biso asakoli mbula ebeta Joseph église atalaka age neta osala bafete transport ezala mpasi mama a biso ake makolo mama asokoli mpe transport eza mpasi ntango oya makolo mpasi te likotikalaka ekamba bino na maboko ya nzambe boya bana nga nabondela mpona bino eza mokaniseli José te mpona nini okanisela ye okaniseli José te seigneur nzambe nazali maloba nzambe naotuna naolingana mituna naolingana comprendre me naokomprendre te mpo oyo oza nzambe yesu naolingana comprendre liwa claver
Mais kolo na comprendre te moyo zanzambe. Zanzambe. Yo no ke likolo pe na sepe na se na mai. Na komo na yo. Mabolongo nyonso efuka makaminogo nyonso etatolaka yo oyo oza nzambe okotikala nzambe kolo merci merci papa yo permettre merci opesi biso mpasi yesu justice na yo kita yesu makila ya claver évangile yesu nasengi vengeance na yo non, non, on sent la vengeance de la vie, mais la vengeance voilà, maman, la raille. Na to soin na la leki na nga. Na meta to soin na la leki na nga. Na landa kana mibali. Ba koma ba camarade na nga. To mimana ka ve ba to ba te. Oh. Wana na mwasi na yo, wana na mobali na yo. Nzoka nde baleki na nga, nzoka nde bala mama na nga, nzoka nde bala papa na nga. Claver opesi biso mpasi. Claver obaki oya na janvier, obaki oya boye te na obongisa na ya na janvier. Janvier février nazoya. Oya ozonga na aéroport. Ebongo aéroport yango toya ozonga na koli. Champion na ngai. Champion na ngai. Champion na ngai. Oh, papa ba rebele. Claver asanisaka bana azaka kokabola te. Ayebaka te o mwana ndeko mwana nani. Claver apesi biso nyonso bakombo aboti bana ya pesika bakombo badekode ya basi. Apesi biso kaka bakombo. Apesi mutu na kombo na ye. Claver na ngai. Nayokasango belaki. Nayokasango sufaki. Nayokasango belaki. So nayokasango belaki. Nakolela. Nakolela koza mpasi. Ozoka baki na malade quelque peu. Claver omonaki nini? Asalaki bino nini? Obobelaka ndeko. Mon Dieu, mon Dieu. Yesu, nalela nanu te, nalela nanu te, nabotama nalela te, nabotama nalela te, nabotama nalela te, tika ngai, nalela te, nalela te, nalela te, nabotama nalela te. Nakoli mpe naleli te nayekolelanaki mokolo nayebi ndenge liwa ezalaka te nakendaka liwa badinga karo karo tikanga nalela leki na ngai tikanga nalela leki na ngai nabinanga nao nalela te non nalela te nayebi mpasi akufelaka eba bato so nakotala bato bakufeli na participe na leli ekoye na makolo na ngai liwango ya ndenge nini liwango ya ndenge nini liwango ya ndenge nini ajo Claver akufi akokufa ajoki oh mon Dieu mon Dieu. Naokoko expliquer likambo te non tout na nzambe nini orépondre ngani Yesu merci. Yesu yoko toza nzamba na dépassé na bajo sa ba fièvre to na nde likambo ezalaki na nzela
Le 25 bato bazofete na vandi na fete na oki eloko moko ekoteli kaka motema nakomi mawa nakotolala te mutu kobima le 25 nabengi age nabi age naokomprendre te naokokolala te naomona pere ezokotelanga naoyeba te likambo ezokomela na age ya ekole bonela naokokobonela te namoni bapene na bakine eleze na bazobanga bapene wana o yesu nazali na discernement te yesu nazali na discernement te mpona kompralaki te nabayika nzambe protege libotala ngai yesu bomba libotala ngai mokolo teokana ye boye te yesu baye na biso tokufaka baage oyo te biso nde fo tokunda mama na biso asima nzete yesu zwa lokumu papa zwa lokumu yesu zwa lo lokumu neti abo encore ebimi nga tuza amekaki nayamba nokao interview mbala moko. Oh Macaro, bonjour, mes condoléances. Bonjour Rémi. Macaro boni. Très bien, beaucoup feli, beaucoup courage belé. Et à rali pendant que vous battez, père des garçons binga boye. En tout cas, bisotu na babono balandara bino bafano balandara bino baye ki boye na matanga na ndenge payé. Na ndenge toye kozwango awa na ibiti lonyo kolo bana Nicole bakata. C'est pas facile. Yaya. Donc aka kibele on a moni oyo ndeko la bino akendeki na makolo ye moko me azozonga na azonga lokwa ko ya Nicole boza makasi. Boza makasi boza ini. Na moma boye ba moma passe boye te ba profitaka pona ko kabola. En tout cas boza vraiment ini atiki bana botala tande ndeko la bino à travers bana tiki. Lelo no singa bonka ini parce que ça fait très mal. Balela lokwa ba santu nzambe muta permettre o asali boye nzambe ko futa na ndenge na ye. Donc c'est ça base à maman c'est pas facile. Merci beaucoup. Là communiquer ya moi déjà koti to bimisa ngoto kende 51 mais to bosani pe butu. Boyebi ke boala pe na de matanga ya ba Nicole ye e ko bima lundi na 51 mais lundi wana pe surtout na matanga Naomi e ko bima pe ka lundi wana pour partager ndenge ni. En tout cas déjà facile mais na éviter ceux qui te partager ndenge et puis en plus on dirait bon sommet ba kunda bon cimetière comment de mon côté parce que ba Nicole za na Kikole ya Naomi de na Nécropole donc ce n'est pas facile toza famille munene donc tout c'est de partager kaka c'est na 51 de ba partager ndam bakebu donc c'est ça ba taper polémique te pour dire comment ça comparer c'est pas polémique ezala pe pour ni ba otala bino tombo kele bino tu bosopani pa Nicole boya Naomi bokosani ni botika yango mo pasi pe ozala comparaison na ezala kate mutu na mutu ebi nengo za part des choses mais pourquoi on a ba réunion beaucoup ça qui on attend moko bi lundi moko mardi ils appellent comme ba famille de toute famille artistique mais famille biologique pe bazala OK les famille biologique soka lobi biso toza moins 20% 30%
Vous comprenez? Moi, je change le programme totalement. Donc, c'est ça. Mais créer un moment un problème. Mais créer un problème en temps Koto maman Ibakata, c'est une star aussi. On a coupé l'île de Konaï. Koto peut être un ami. Il y a Bino Siko. Au monde qui est créé en vraiment. Il fallait un peu communiste, je ne sais pas. Mais c'est que si le coup est mon corps, donc Koto a pensé à sauver Bissot. Tout le monde a dit Koto a Koto parce que nous avons fait des ce n'est pas une obligation, peut-être que nous avons dans cinquantenaire, mais tout le monde a pensé à BLT au bureau de heureusement, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, mais on là aussi pour compatir dans le cours. Il y a c'est ça. Quand on a vu grandeur, il y a Nicolas Pesa qui est pas nanga. Il y a moins de tiki sur les samedi. Les autres on va marier, mais la tiki pas nanga basala parce que na okabola mawa ils a fait tiki. Faites donc s'excuser parce que tu lis à kabilo quand tu lis à nanga. Mawa oh journal est là. Na habité sur ekozala ka isusute. Le ba perdre de ko na bango image à le tikali boye fil. Donc il y a moins la vie grandeur il y a nanga wana. Mais mutu sport ko pêchement donc c'est ça. Merci beaucoup. Corée. J'ai trop mal, mon Dieu. Mon Dieu. Babini. Il y a Nicole Ibakata. Encore il y a moi.
mal, hein? Et ça passe. Ah, tu vois, cinquantenaire. Cinquantenaire. Tu es awa. Il y a Nicole Bakata. Parce que tu as qui n'a pas malile. Oh, yangu. Ah, tu es na cinquantenaire. Ça fait mal dans la bague volée là. Et ça passe ma casse. Ma cabola maman.
Quoi monter là? Quoi monter là? Mais Christian a la machine là. Christian. Un gros qui est là monter là. Cinquantenaire, ah ouais. Yang bangga. Ya Allah.